Mbote na bino ba nyonso bomesana kolanda émission na biso ya bino sans audience émission ekotaka na banda kuna bino sans vraiment beta porte na yango eloko ezokota na banda kuna bino sans beta porte na yango c'est que c'est loko ya kitoko yo wapi. Abonnez-vous sur notre chaîne, votre chaîne Pedro Production Grâce TV, chaîne ko combattre ba chaîne nyonso ya YouTube nga mwasi lingala la Barbie de la presse na confirmer yango yonani oboya yango. Abonnez-vous, merci vraiment sur notre chaîne Pedro Production Grâce TV. Merci à mon boss, Papa Pedro Kangila Motema, ya Mama Tete Ngolu na France. Pourquoi pas la paix sa bambo tebele papa très Gédéon Kaimbe na Massasu numéro 6. Baki c'est la kaye Kitalata la Yankolo. Bambo tebele pa libota nanga mandiangu wana na zomo na rina mandiangu kimbembi mandiangu Nadeji mandiangu ni kleti mandiangu. Pourquoi pas la paix sa mbote pa leti milolo mosa tika mbetu na défaut. Bambote na yo ebele bambote bele et pas ingénieur poisson liso en colo bambote na yo ebele bambote bele pa Patrick Ishika na rompoenga balobi lelo mama Sim Blanche na sujet na biso kitoko na li solo oyo biso na bino tolingi to solo la vraiment li solo yeso pesa pasi makasi li solo yeso pesa pasi makasi lelo na ko toucher kota bande kwa mibali na bande kuna biso ya basi na nzela li solo oyo et wuti koleka na Kinshasa awa li solo na biso eza histoire vraie eze loko oyo et wuti ko salama et pande kona biso mobali na ndeko na biso ya mwasi li solo na biso ezali boye eza na ndeko na biso moko ya mwasi babota kaka ye moko ndeko na biso ana ayaki kosisa kelasi na ye tangu ayaki kosisa kelasi na ye bapara na ye souhait bapara na ye ezalaki ndeko na biso akende na ye université a continuer betidi na ye mais eloko ekopesa pasi ndeko na biso wana ya mwasi ayaki kozwa zemi tangu ayaki kozwa zemi vraiment bapara na ye bazalaki dessus po oyo bande kozelepa na ye ezalaki zemi te ezalaki akende université a continuer betidi eya kosala ke papa na ye asilika ye makasi boyebi kaka biso bana basi soki lelo tobebi tozalaka ya bamama mais soki tobongi tozalaka ya bapapa vraiment papa zalaki na kanda makasi komona mwana ne moko oyo bande kotela motema asilisi betidi na ye te mais aye kokoma na ba niveau ya zemi en tout cas papa azwaki décision ke akoki kofanda na ndaku na ye te boyebi kaka biso ba mama ndenge tomesala kobondela ba papa mama asalaki nyonso pa bondela papa mais papa aboyaki bayaki kobengana ndeko ya mwasi na ndaku boyebi biso pe ba jeune fille tozalaka na système bien sûr ozotanga na yo moko bomba ndeko mwasi akendaki akutanaki na ndeko mobali atalisi eke no naza na zemi boyebi kaka mibali na biso akitia ba jeune garçon lelo jeune garçon wana ayaki kowanga na zemi wana esika ndeko na biso akokende ezalaki te atali koto na famba papa décider lokola mwana na famille na ye te kote pe ya mama ba décidaki ke lokola amona lokola mwana ne pe na famille ya mama te mwana linga akende wapi nde mwana ba camarade bapesaki ide ninga na ye moko azalaka na Lubumbashi nde ameka kobenga ye sololi na ye ayebisi tala makambo ekomelinga ndeko na biso mwasi ayaki kokende Lubumbashi tango akomaki na Lubumbashi ndeko na biso wana bafandaki na camarade na ye bafandaki ndeko na biso ya mwasi ayaki kobota mwana na ye ya mobali boyebi kaka ba réalité na biso ndenge esalamaka kobota eza te kotiki mibali apata Lubumbashi ndeko na biso tangu mwana aye kokoma na 6 mois aye kokutana na jeune tobenga ye jeune tonton pona ngai kotala âge apesaki nga aza vraiment papa aye kokutana na papa moko boye na supermarché akende kosombela mwana mole okaya moke kuna Lubumbashi baye kokutana na papa wana ayaki kolinga ye tango alingaki ye bakendaki quelque part lokola pe atika mwana ete bazali pe na mwana na ye ameka kosolola na mobali wana makambo nyonso esaki nini ekomeli eloko apasi epa camarade nena ndako na ndofanya Lubumbashi moninga na bande kotia ekimia te moninga bande kotia ye mal à l'aise ya kosakana te tangu papa wana ayokaki histoire ya ndeko mwasi wana vraiment epesaki papa na biso pasi makasi nde papa wana ayaki kopropose est-ce que na sepeli na zona ngayo a charge na mwana ndeko na biso atalaki na Lubumbashi ndeko te kaka camarade ne wana camarade ne pa bande konyokola ye azwaki décision ya kokende kofanda na ye na ndaku ya papa wana
Tanga komi kofanda na ndako ya papa wana mwana ayaki kokokisa inane ezalaki vraiment feti makasi ezalaki penza esengo makasi mwana bande kosola na mama na ye bakoma kosola na mama na ye atuni mama na ye kuna ezoleka ndenge nini alobi non papa na bino alobi ke awa moyo tia lokolo eza te lokolo pone kosala vie na yo awa moyo tia lokolo eza te mwana pe ayebisi mama na ye non nga pe awa naza na nga bien si ba réalité elekaki na libandeli me sikoyo naza na maboko ya papa moko boye soki nzambe asungi kala mingi te tozoya po abala ngai anniversaire ya mwana wana elekaki ntango anniversaire elekaki après 5 jours bandeko basi baye baolanda biso après 5 jours anniversaire ya mwana wana ya inane mwana wana ayaki kotika biso nayebi ke esali bino mpasi na bandako bino baye bozolanda émission oyo esali bino mpasi na bandako mwana wana ayaki kotika biso lokola papa azalaki na bandeko na ye na Kinshasa ayaki kobenga leki na ye ya mwasi ayaki kobenga leki na ye atalisi ye naza na matanga wa mwasi oyo tokoma kofanda na ngai mwasi oyo nalinga mwana oyo azalaki na maboko akufaki boyebi kaka bandeko na bandeko soki deja balingani famille kaka ndenge ezalanga nango ndeko ya mobali atindelaki ye biye ayaki matanga wana kopartage mawa na ndeko na ye ya mobali kobungisa mwana oyo andimaki asala nini abokola ntango mwana wana ntango matanga ye kopanzana ndeko mwasi azalaki na pasi ayebisi mama na ye mwana oyo nazalaki na maboko akufi mama na ye esalaki pasi esalaki mama moboti pasi makasi ayebisi mobali na ye soki mwana na ngai ye Kinshasa te mie ngai libala esala nini ekufa antuka biso bamama boyebi kaka ndenge tolepaka bamama bamasolo bozwaka na masolo ya mbetu boyebi ndenge ezalaka biso bamama toyebaka kolempa bapapa mama asololaki na papa amekaki kolempa ya lobi wi lokola atikali maboko pamba na kosepela mwana nga asala nini azonga Kinshasa ndeko na biso mwasi fale ayebisa mobali verite ke non ndenge nazokende Kinshasa boye nazokende na ngai libela mpo na shoki oyo nazwi na Lubumbashi ndeko na biso mwasi ayebisi kaka mobali non mama abengi nga lobi baza na posa bamona nga lokola pe nabungisi mwana en tout cas relation ezalaki malamu na papa wana relation ezalaki malamu mwana akundamaki bien papa wana bokolaki mwana malamu vraiment nde papa ayaki kolibere mwana mwasi azonga Kinshasa pa bapara na ye ntango azongaki lokola mama deja préparaki papa moral papa pe ayambaki mwana na ye nyonso elekaki vraiment na kimia nyonso eye kosala lisolo na biso penza oyo eza ya motuye yango nde tokoti eye kosala la fille azongi na ndako na bango akomi kovivre ndenga bande kovivre ntango wana nano aboti te bayaki kokutana na ndeko moko ya mobali lisusu balobaki natanga kombo te mpo eza penza histoire vrai balobaki natanga kombo te ingénieur poisson yoyebi masolongo balobaki natanga kombo te mpo nga naobanga nanga prison bayaki kokutana na ndeko moko ya mobali ntango bayaki kokutana bakontinuaki ndeko wana mobali pardon alingaki la fille ntango alingaki ye baya kobeta ne lisusu inane baya kobeta ne inane na inane wana mwana mwasi wana simi oyo utena ngo Lubumbashi bino mpe bana basi simi wana utena ngo Lubumbashi simi asalani abuka achangea simi na inane wana ntango basali bolingo na jeune garçon wana oyo balinganaki na Kinshasa ayaki kosala la fille ayaki lisusu kokoma na zemi merci poza mama mabota vraiment félicitations poza mama mabota la fille ayaki kokoma na zemi ezalaki ya 1 mois zemi ya la fille ezalaki na 1 mois mwana mwasi atali likamo ekomela yenga liboso soki papa yoki yango lisusu ekokoma baproblème mwana mobali azalaki na po asengaki loboko ya mwana mwasi boyebi kaka biso bana basi tosololaka na bamama na biso ayaki devant mama ayebisi eni mama naza esu ya kobeba me mobali oyo tour asepeli aya kobala nga nalingi te papa ayeba ke naza na zemi nalingi te papa ayeba naza na zemi mpo mobali na nga aza pre ya kosala makambo nyonso eloko nini bade kopesa pasi ntango la fille azokende na ndako ya bajeune garçon wana mama ya jeune garçon wana azalaki femme d'affaires vraiment mukolo oyo mobali abongisaki bakende kotala mama bakutaka mama te mama akendaki bavoyage na ye kaka ndenge amesana babalaka pe jamais mobali okobala sa baparent na yo
ya kosala mwana mobali ayebisi mama na ye ke non ndenge naza boye nabebisaki mwana ya batu oyo tozalaka na ye en tout cas 2 jours vraiment ayaki patala yo mais ozalaki te mais mama moyen nazwa zemi wana ya ofele eza te po papa ya mwana mwasi wana aza matata. Il faut tokende tosolola na famille wana po fona bala mwana mwasi wana ya kosala famille ya mwana mobali wana bayaki na famille ya mwana mwasi wana po basenga loboko ya la fille. Boyoka bisika moto ezopela boyebi likambo libala ezaka likambo kobomba te likambo libala jamais mama ya mwana mobali wana kosala likambo libala wana ye moko alukaki babengaki bandeko na ye baya libala bisika moto ezopela kaka nde na mesala kobenga bamama ye boza wapi bamama bokota boyoka makambo la fille basalika bapreparation ndenge ezalaka moko na libala ekokaka te ekoki ntango ekoki bandeko mobali baye bapesi bango place wana papa paza na esengo mwana mwasi alongoli esoni mais papa yebi te ke la fille aza na zemi bandeko mobali pe bayaki wana famille mobali yaki wana bafanzi boyebi kaka soki mwa kinjonji ezosalama esengaka mwasi asani azana na kati ya ndako azana ya kobatama kinjonji ekosala ke no ndenge eza boye mobali lipe déclaré non bafamille mpe mobali balobi non nyonso bosengi biso topesi bino towana posa siko tomona mwasi na biso boyebi kaka ntango mwasi alingaka bima mwa biyekiyeki wana ndenge ezalaka eya kosala la fille bake bazwi ye bazobimisa ye kaka ndenge ezalaka ambiance bazobimisa ye la fille ntango azobima kaka boye miso ekobwakama kaka na famille ya mobali mwana mwasi atala kaka boye kaka na ngambo ya bafamille ya mobali oyo bavandaki papa oyo alingaki na Lubumbashi papa Pedro Kangila atala makambo oyo en tout cas toana posa bacommentaire na bino en tout cas bazosenga vraiment lisungi banani bakosunga ye eza biso nayebi ke bozebele bozolanda émission na biso abonnez-vous sur notre chaîne votre chaîne Pedro Production Grâce TV kobima mwana mwasi azobima kaka boye fara na papa oyo abokoyelaki mwana na papa oyo azwaka charge ya mwana wana papa oyo akundaka mwana wana papa oyo atiaka ye na ndako bakomaki mwasi na mobali kozwa charge ya mwasi na mwana na 6 mois eza lipa na nguba te mwana akokisi inane na maboko ya papa wana seke basala nyonso mwana mwasi abwaka kaka misu boye mobali na ye wana papa na biso wana ya Lubumbashi fara ntango misu na ye kaka ekutani kaka boye mwana mwasi deja komprenaki ke lokola papa nga azalaki deja na famille wana akomprenaki deja eloko moko mwana mwasi mbala moko azongi na ndako akimi fete ekomi panique fete baby oh comment mwana biso ntango azobima misu etali kaka noko na bino mbala moko mwana se nini akoti na ndako fete epanzanaka te fete se nini epanzani mwana mwasi na kati ya ndako atuni bakamaradi na ye papa wana aza na ngambu nini bayebisi eno aza na ngambu ya koto mwana mwasi akangi motema batala kaka noko mbala moko atelemi noko atuni mwana kasi na elakisanga mwasi oyo kobala o mwasi na ye kobala ye wana oh mama ya jeune garçon wana ayebi la fille po ntango akendaka matanga wana ayebi la fille wana teleli na ma ya kosokola atandela ye bambeto oh mama ayebisi mwana na ye oh me wana mwasi ya oncle na yo mwasi oyo nakendela na Lubumbashi oh oncle alobaka ke mwasi yango atokufela mwana o oncle na azwaki en charge mwasi yango ye wana fete ekomi opesi mbwambwa boyi fama mwasi bazokomprendre eloko nini ezoleka oncle asimbi mwana kasi na ye abimisi ye libanda tina kati ya ndako famille mwasi etikali kaka jololo eloko nini eleki mwana mwasi fale pa betela mobali na ye mwana mwasi abeteli mobali tasa ye nini abombeli ye
mwana mobali ntango adécouvrir makambo wana kaka jour ya feti wana aye azongeli mwana mwasi bapara mwasi bazotuna papa eloko nini ezoleka mwana mobali abombi azwi kaka mwana mwasi ti quelque part bafandi mwana mobali bazotuna ye mpona nini obombelenga likambo monene boye mpona nini obombelenga likambo monene boye mwasi ayebisi eke non nayebisaka yo nazalaka na lubumbashi boye mobali oyo abokolanga mwana wana tozala na ndako moko ye wana mobali ayebisi ye wana aza noko na ngai wana aza noko na ngai mwana mwasi akomolela tellement mwana mwasi bande kolinga mobali ne makasi mobali mpe olinga mwana mwasi ne makasi soki oyebisanga esika wana basala nini esika wana basala nini mpo bango mibale balingani mwana mobali aye kozonga na ndako kita na noko na ye kita na noko na ye alobi noko me mwasi na ngai ayebaki te nga mpe nayebaki te mpo soki nayebaki mbe nalingai nalinga ye te noko mpe alobi mpo nga na yo toyoka nozala mwana kasi na ngai nakopermete libala wana te ezalaki opesi mbwa aboyi mwana mobali kuna azodeside kaka ye na mwasi nde baosani baokabwana te noko mpe alobi soki libala wana esalami to soki mwana kasi na ye na mwana mwasi wana bakontinue entre bango mibale fo moko asani atia mutu na se wana aza mwasi na ye batikala kokabwana te boyebi kaka mwana mobali ere moko kanda emataki aolinga soki kosentir mwana mwasi wana te aolinga soki kosentir ye te tellement mwana mwasi azalaka na bolingo ya mobali na ye ye mpe azokoba kaka koluka ye tobosana te la fille azalaki na zemi eya kosala ke la fille aluki mobali ayebisi ye sikoyo mpo na zemi oyo olobi nini nakoki kolongola zemi nga moko te mpo yo nde moto omemisa ye nga mokumba nazwi desizio nalongola zemi oyo me nalingi yo moko mobali ondimake na nyonso ekomeli biso nalongola zemi mpo nga na senti mpe naza na ngai à l'aise bien c'est tout ça famille ya mwasi bayebi makambo oyo te ayaki kosala mobali azwi temps araisonne atali mpe na vi na ye ata basheri nyonso banda kolinga sheri moko takanga zemi sheri moko kaka ye wana alobi ke na zemi na yo mwana mwasi alinga baluka bima kaka boye mwana mobali abendeni elamba ayebisi ye sans yo nga nakovivre te oyo ekoya esani eya jeune garçon signe noko na ye aboseli makambo nyonso noko na asalaki nini alobaki na ye la fille akanga motema abombela baparent na ye zemi aye kokóma na baniveau ya 3 mois papa na bango aye koyoka yango papa ayebisi eke eturo ya liboso na boyaki mwana na yo na zemi turo lisusu banda jeune garçon na bima na baparent na ye nano atikala koyebisa biso makambo esala nini eleka te na zemi lisusu banda lelo olongwe mwana na nga libela tellement mobali wana azalaki na ndako na ye mwana mwasi akendaki komikotisa mwana mwasi ake komikotisa ntango mwana mwasi ake komikotisa yango balobaka totalaka bakamaradi oyo tokoki kofanda na bango camarade ya jeune garçon wana na noko wana tellement basololaka akomi kozwa barealité nyonso ya ndako ya mwana kasi na ye camarade akomi kobeta ngo pa noko ayebaka ake zemi wana esala nini elongwa nzoka zemi 3 mois noko alobi lokola mwana kasi asinyenga oyo ekoya ekosala nini ekoya kaka ndenge jeune garçon akenda ne mosala moko mosusu mwana mwasi akamwa kaka boye noko abimeli na ndako noko ayebisi eke se kobangi ngai te nyonso onga nasali elo na lubumbashi bolingo nyonso onga napesa yo eloko moni ya kofuta nga ya kokontinue na mwana kasi na nga lokola boyebaki te eloko malamu oyo kokai kosala eza kokabwana na mwana kasi na nga lokola bosinye nga bosepeli bovivre na mwana kasi na nga eza lokola dans la famille moko ovivre na mibale ok noko ayebisi ye okoki kosala nyonso okoki kosala me yeba nga nalingako kaka ata ofandi na kati ya ndako ya mwana kasi na ngai yeba a chaque fois naza na posa nasepela nakoya kosepelaka na nzoto na yo
vraiment noko ayaki kokende noko ayaki kokende boyebisa nga soki eloko aboye akoyebisa mobali na ye to akosala nini akobomba mwana mwasi wana abombaki noko akomi kobenga la fille azwi numéro ya la fille epai ya camarade ya mobali ya mwana kasi akomobenga la fille akomobenga la fille akomobenga la fille ti mokolo mosusu la fille alobi non fo sikoyo na kosilisa makambo oyo noko abengi ye basoli na noko sava tokuta na hotel songolo paka mwana mwasi atiki ndako na libala ake tina hotel mpa noko esika bayokani basala nini bakutana nzoka noko deja préparaki noko deja apréparaki la fille ntango akei abanzo oyebisa noko nalingi na ngai lisu te deja nalinga mobali na ngai alobi ozoyeba mobali wana ozovivre nde soki aza nani epa na ngai mobali oyo ndimi ofanda ne aza mwana kasi na ngai mwasi oyo ngai na vivre na ye oyo nasunga ye na opermettre teke yo okontie na mwana kasi na ngai noko ayebisi ye na naposa na lia oyebi ka bilia biplace ya bato mibale sho ezalaki te chambre ezalaki ya kokanga tellement mwana mwasi azalaki na zemi mwana mwasi azoboya mwana mwasi azoboya noko na kanda wana nzoka noko deja préparaki ku aboma nani mwana mwasi wana ayebisi sava lokolo boyi na tiki yo mais na ndenge na basekuse oyo nde nakangaki yo eloko yango oyo omela nzoka eloko wana ezalaki deja préparé moliki lokosa esika ememi biso mwana mwasi telema motema akokaki te nakokanga bande okange wana na zemi telema mpe eloko wana ezalaki pio makasi azwi na verre aseni ameli komelameli boye nzoka ji wana ezalaki na poison nzoka ji wana ezalaki na poison vraiment ezopesa epesi pasi makasi nakoyoka lisolo oyo nga moko ntango bazobetela nga yango nayoki nzoto malili en tout cas oncle abongisi mwana mwasi wana bia sundoli ye na mbetu ya hotel noko asaya nini abimi kobimabimaki nzoka mwana mwasi wana tia bande koya wana azwaki telefone ya ingénieur babenga yango nini babenga yango nde nini soki ozwi telefone akotisi babenga yango nikoro oh oyoki te ingénieur gangako enregistrement nalingako posunga ngai makambo nyonso oyo oncle abandaki kosolola ebandaki kokota na kati ya telefone oncle ake na ye ntango akei après 1 heure du temps bato te nde ezalaka baya kobongisa baya kotala boye baya kotindika chambre boye batalaka mwana mwasi alali ntango mwana mwasi alali na hotel ezalaki kopesi mbwambwa boyi basoda baye wana sango mpe epanzanaka te sango esali nini epanzani mobali mpe ayokaka te mobali asali nini ayoki mwasi na ndako akufi na hotel sikoyo nani abomi ye batuni noko alobi ayebi te telefone ya mwasi mutu arekipera ye nani mobali mutu arekiperaki telefone ya mwasi na ye de temps que corps ya mwasi ezalaki na morgue bapolisier na biso vraiment merci papa na biso kasongo merci vraiment na mosala oyo owutaki vraiment kosala akete ezalaki makasi baye kosala bakete basali mokolo mosusu mobali kaka na bifinafina na ye kaka boye ayoka kaka boye pu akokwea kote bakweyaka te mobali ayoka kaka vo ekoma oloba nyonso oyo bande kosolola na oncle na kati hotel wana nzoki bande okota na telefone mobali aye kocomprendre ke mutu abomaki mwasi na ye eza nani oncle na ye ntango ekomi na aire ya justice bake bakangi ndoko ekomi basamba nde famille ya mwasi bake kodécouvrir ke mwana na bango ntango azalaka na Lubumbashi abandaki kovivre na oncle ya nani ya mobali oyo bakomaka na ye ndako moko mwana bandeki mpe kosola na mama aza na ndako wapi ya libala na Lubumbashi mama leli mwana mpona nini kobombela biso makambo ya minene boye mama leli mwana na ye mpona nini kobombela biso makambo ya minene boye mpona nini obombeli biso
Makamba minene boye soki toyokaki yango mbele ntango mosusu na jeune garçon oyo libala elingaki ezala te. Vraiment ezopesa pasi makasi. Papa ya mwasi a décidé mwana mobali wana pe fo ba menacer ye lokola mwana na ye akiti na sa mabele, il faut pe jeune garçon oyo asala nini akota na sa mabele. Il faut pe jeune garçon oyo akota na se ya mabele. Na minute on azoyebisa bino famille wana eza mbutu tous les deux familles eza opesi mbwa boyi. Na minute oyo corps ya mwana mwasi wana eza na morgue nanu bakundi yango te, baza toujours na justice bazolandela makambu yango ndenge eutaki kosalama. Lokola nga pe mwasi lingala la Barbie de la prince nazalaka nanga songi tango babengaki nga na meke kotia mwa litoi. Na mekaki mwa kotia litoi na lobi non jeune garçon eloko epusaki ezalaki bolingo mutu esaki nini epusaki ye. Nga na bino tomeka nanu bomeka vraiment kokomela biso mpona histoire na biso oyo euti kodeka na Kinshasa matanga wana nanu bakundi yango te eza na morgue ya mabanga. Nanu bakundi yango te tomeka bobenga biso bokomela biso kana numéro oyo ekosala bien makasi tokomi na biso na suka ya émission na biso. Nayebi ke bozalaki ebele mpona kolanda émission na biso ya histoire vraie. Merci à moi boss papa na biso Petro Kangila motema ya mama Tete Ngolu. Pourquoi pas na pesa bambote langa bele pa Potre Jedoka Yembe na Massasu numéro 6 bambote bele pa Maître Moïse les États-Unis. Pourquoi pas na pesa bambote bele pa ya bana ya papa Pedro wana nazomona Jérémy Kangila bambote na yo ebele Annabelle Kangila bambote ebele. Pourquoi pas na pesa Gracia Kangila Mbongo Kangila bambote na bino ebele bambote bele pa bébé nanga Gracia na yebisa bino bébé nanga zaka ya mobile kala mingi te anniversaire na ye bébé grâce à Dikueno bambote bele pa leti milolo mwasa tika mbetu na défaut bambote na yo ebele bambote bele pa ingénieur poisson lison grolo bambote na yo ebele. Pourquoi pas na pesa bambote bele pa Patrick Chika na rond-point Ngaba bambote bele pa prophète Teyo Kwasi na Bagaza bambote na yo ebele. Papa Bisika ozali mosala nzamba solo prophète ya solo prophète aboyama kioni bambote na yo ebele. Quant à moi la Barbie de la prince moi si lingala, à nous revoir à la prochaine numéro. Bye.